Il faut na sa chicken lelo. Mbisa okaka na sombite, makaya na sombite, mbisa mai na sombite na ebitende no. Yo yebite que ça mais comment la Canada? Ah bon? Loba na Noaïda. Et pas maman Espérance vous Ndofi kuna nya Césari. Attends, je demande. Bienvenue chez Espérance Ndofi. Épicerie mondiale et café. Maison Espérance Ndofi, Congo na kati ya Canada. Olingi kolamba na loboko ya ba femme africaine, yaka nyonso ezali. Bankulu, crevette, makenena, wangila, mbika, ndakala, kuanga ya pembe. Pona bo pikili kibwanzoto, makasu, ngadiadia peki mbiolongo. Nous sommes au 89 boulevard Saint-Raymond, Gatineau, Québec, au Canada. Olambi, Topesio. Aïda, oui, because c'est intéressant. Posant la Kinshasa, moi, je suis au Canada. Ngasa kinaza na mega, na kama gachika Aïda, il y a comme la maman encore. Bonsoir, c'est Brown Cosmétique. Nicolas Sabino va produire un biseau au Tosailaka, Bongam Kopena Sailaka. Oeza Will, Eza Willie Longi, Oeza William Zoto, Oeza Papach. Papach ou couleur, ou couleur uniforme partout. Tous en a crème ou être tache, ma beaucoup, acné, bouton, sozana. On traite les lèvres na yo comme rose, tous en a savon, tous en a lotion. Donc vous contactez puis on a WhatsApp. Bolingo lokola maya pio na Batuba love. Les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus s'est mis debout, s'écria, venez à moi, vous tous qui avez soif, je vous donnerai. Excusez, chef,
Mama Yenzara Esini. Mama Ayenzara Esini. Okay. S'il vous plaît.
Bolingo lokola maya pio na tangwa moi soko meli ekitisi motema. Bolingo lokola maya pio na tangwa moi soko meli ekitisi motema. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'est mis debout, s'écria: venez à moi, vous tous qui avez soif, je vous donnerai de l'eau vive, comme nous dit les Écritures. Wanezalaki kolobela biso nkolo e, pona molimo e, yango nde mosungi na biso na tango pasi. Atili yango mpona baso bakondimela ye masiya e. Manamela nani e, manamela Yesu kwasali kolingo. Ata komi na suka e, mela nkolo lisungi malamu ezanga kote oho. Baboya nkolo basuka pie olilitango kasi oya ya mikolo momo ya seko. Bolingo lokola maya pio na tangwa moi soko meli ekitisi. Olemba nzoto te o ndeko nanga. Baye nyonso bamona ye makambo na bango ekongwana, baye nyonso basimba ye bokono na bango esila. Kasi ngai Yesu nalingi namona na ngai yo te, kasi ngai Yesu kosala nga na nzela na ngai yo. Manamela nani e, manamela nani, Mai nyonso eza mai te yakomela, solisa ya solo eza nkolo Yesu. Ata yo ekoma ndima okozwa mwana e na mai ya bomoi oyo ezali nkolo Yesu. maya pio na tangwa moi soko meli ekitisi motema. Bolingo lokola maya
komela ya Yesu lizibama ya bomo bolingo kitisanga motema bolingo kitisanga motema bolingo kitisanga motema se bolingo Yesu maya malili mainanga bolimo bosatu yango nde mai soki na melilo Moninga Bali. Moninga Bali. Moninga Bali. Coutumier de notre fille Joël Adogo Lucivika. Si nous pouvons acclamer très fort pour le marié, s'il vous plaît. Merci. C'était pas facile, un parcours dans la grâce de Dieu a su faire énormément du bien à travers leur couple. Et aujourd'hui, voilà la réalisation de l'hymne de promesse de 2004 qui fait maintenant 17 ans. Amen. À cet effet, le couple Lucivika tient à remercier sincèrement Dieu le Tout-Puissant qui ne nous a pas abandonnés, qui nous a soutenus, il est tout pour eux. Un appui inébranlable. Les remerciements à la famille Lucivika, à la famille Ekwayono, à la famille Adogo, à maman Alice Tabuka aux USA, à M. Mohamed Bitumba à Londres, à maman Mika aux USA, au couple Suele aux USA, à Sœur Flore aux USA, à Sœur Adeline Kitoko à Londres, à l'artiste Love Malete à France, à Yahweh Mabanza à l'Istanbul, à Nathalie Madame Santiago à Belgique, à Myrna Bababoté à Belgique, à Ya Brigitte Berry à Londres, à Page Jefté Kinsala, à Pasteur Jojo Ambongo, au couple Pasteur Brochard, à Monsieur le Président, on l'appelle Aigle, Kevin Sidney Bosso, à Monsieur Marcel Wanen. Bonne réjouissance à tous au nom du couple Lucivaka. Roberti Maboko, s'il vous plaît. Nanamela nani, nanamela Yesu, yeyasali. Bolingo lokola maya pio na tangwa moi, sokomeli ekitisi motema. Bolingo lokola maya pio na tangwa moi, sokomeli ekitisi motema. Manamela Yesu wasali bolingo. Manamela nanie, manamela nanie, manamela Yesu wasali bolingo. Bolingo lokola maya pio na tangwa moi, sokomeli ekitisi motema. Bolingo lokola maya pio na tangwa moi, sokomeli ekitisi motema. Le dernier jour,
les grands jours de la fête. Jésus s'est mis debout, s'écria, venez à moi, vous tous qui avez soif, je vous donnerai de l'eau vive, comme nous dit les Écritures. Wanezalaki kolobela biso nkolo e, pona molimo e, yango nde mosungi na biso, na tango pasi. Atili yango mpona baso bakondimela, ye masiya e, manamela nani e, manamela Yesu basali kolingo. Ata komi na suka e, melankolo, lisungi malamu ezangaka te oho, baboya nkolo basuka wapie, yolilitango, kasi oya ya mikolo, momo ya seko. Bolingo lokola maya pio na tango moi, soko meli ekitisi. Olemba nzoto te o, ndeko nanga. Baye nyonso bamona ye, makambo na bango ekongwana. Baye nyonso basima ye, bokono na bango esila. Kasi ngai Yesu, nalingi namona na ngai yo te. Kasi ngai Yesu, posa na ngai na mbela na ngai yo. Manamela nani e, manamela nani. Mai nyonso eza mai te, yakomela. Solisa ya solo eza nkolo Yesu. Ata yo ekoma ndima okoza mwana e na mai ya bomoi, oyo ezali nkolo Yesu. Maya pio na tango moi, soko meli ekitisi. Bolingo lokola Yondo limita kanga, peo petola kangai. Tina nini, nasika nzela na yo. Nakolanda seyo, kinosuka ya bomoi nanga. Sunga bomoi nanga yawe.
papa bozali moko sale te yo na ngai tokoma moko nazala mokanda yokoma makomi na luyembo na nga bato basuwa bomo nga biloko yo nde mungwa yopesanga saveur yo osiyanga rivière papa inondenga aikoni yo moto papa pelisanga ozamba ineve na pusa papa sulajenga mwana mpate aleluya nzambe na pomo kembo nanga Exemple TV Kitoko, rien à dire.
Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.